www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege na pesi mbote na bao balanda nga Paula Shengeni nga ndeko na bino nga ya na bino nga mama na bino nga nyoso babi mwaso nzamba zwa tan kokela na nga mokiete aïe donc on m'appelle déjà la fin de l'année beaucoup de prières donc on a moko faut ba prière parce qu'année aussi là faut kimia si je n'allais na yokolobela ba ya yo ba bengsa balek na en Afrique baya bana na poto abengsi leki na partie Afrique baya na bakoma kaka koyemba yemba o baleki mabe quelque part baya pe baza mabe mutu nyoso yeba na kana sima mutu tango yo kana souci obengisa leki no ya na poto ole na souci to bengisa yo okomisa yo mwana musala na yo baya mauvaise baya mauvais baya mitema mabe na bi baya nyoso te baya pe bana bolingo pe baza omona yaya moko azobengisa leki asaja na buli makanisi na ye deja ke akomisa leki na ye wana mwana musala yo yaya ndenge nini okomisa leki na mwana musala misala na bino kako bengisa baleki bako bokola bino bana na poto mais non zo leki wana komite leki na yo ko bengisa pona intérêt te so pona intérêt tika va en Afrique po bat pe na Afrique bazo kufa ta tika va na e bino bana na buli ke na bengisa leki akoma boy leki wana bando osala misala nyoso charge abana na yo kolamba kolesa kolatisa yo ya yo komaka so wutu musala ozuka makolona na likola kiti otandi alefoni okosimba foni leki wana so charge ozui leki no tamso na âge à 12 à 13 ans oboko lié mena ndenga mabe leki wana lela kokisi 16 ans 17 ans akomi pe manger face à vie na ye sko mbongo wana o bande ko bokola leki wana ye ozwaki na âge ya 11 ans wana mbonga billet zonga kaka te mbonga billet zonga kaka te bino ba yaya obengisi bana batu 5 obengisi 10 personnes na bayeba balokeli yo c'est que quelque part yo za mabe faut la pe mabe na yo pourquoi batona ko obengisi bango babalokeli yo batona balingi osute parce que ozo konza oza molimo akokonza wana tolingi yango te zala na molimo ya bolingo dengo linga kabana na yo linga pe bandeko na motema moko ndenge omona ko bengisa ba bamso ba bengisa na intérêt muso ba bengisa kaka na ba compétition ba mona kaka zo bengisa bandeko mazana na bolinga bandeko wana te azan bolingo te po ata problème eza ndenge na famille ba bongisaka obengi bandeko na yo bongisi tango yo na ignorance ozo lingo benga bandeko na to bongisa c'est ko benga ki bango na intention moko ya mabe mais nzambo ya mawa fongolaka mitema nzambo ya mawa wa yokela bana na mawa yebi ke bana na baza ba innocent bandeko na baza ba innocent balinga ko na motema moko basala ba bolamu ebele nzambe na kobundela bango akotika bango te yango mona ke ba comprendre makambo na mabe batiki yo bakosala vie na bango oma batambe batiko bakangami na bango siko bango na bango bamona mabe te pourquoi kaka bino bayaya omona yaya mususu na foyer na ye alobisa basemeki te
alobisa babokilo te akangisa bango nyonso ba ennemi akangisa susu famille ennemi na bamibali mosusu balataka bajipe mobali na kati ya ndako malata na ye deja jipe mobali wana nyonso mwasi akoloba azondima ye na famille so baza na baproblème azobongisa mais mwasi so aza na problème na famille na ye akobongisa te ye pa komi contre basemeki na ye oza semeki mabe omona libulu ntango bato bakufa bakendaka bango moko yo kati ke soko oza contre basemeki omoni ke naza kota mwasi na nga kobatela mwasi na nga nazokotela mwasi na nga ye bokokufa boke libulu moko te liwe eza mpona tout le monde liwe eza mokili mobato nyonso bakokende moto akotikala ya libela batelemi kaka pikle aza na ye te linga kopesa conseil so omoni ke mwasi na azosala mabe parce que yo moko te nokota famille nokuna ozobongisa mais so kota mwasi yo mpo ozokota okangela na basemeki kanda eske so bandeko wana babongisi yo semeki ona ozalaka na kati ya motema ya basemeki na yo oza na kati ya motema so ya basemeki na yo ta yango balobaka singa famille ekatanaka ata te ebendani ko bato ka batikala na sono batiaka bapilipili na mungwa oyo batiaka pilipili na mungwa bango nde batikala na sono soko obengisi leki na motema bolamu okolinga bolamu mpo na leki na yo okolinga baleki na nde bayeboye baresir na vie wana nde balobi bolingo okolinga baleki na nde bayeboye bazwa mabala bapambwama wana nde eza bolingo omona baya mosusu bapara baza na bango na afrike ye komi te abengisa bandeko na poto akomi ozwa place ya kimama nga naza mama mesiko mamango ya kimutema mabe ozolinga okonza kopesa bareponse ya mabe kokata balangage na bandeko na baleki na yo mais baleki yango bape baso babebe te fo bayebake baleki ya ba 30 ans ba 40 ans ya ba 25 ans bakomi dia bamancher bamosusu badia baresponsable fo koyeba yango na motu na yo na mitu na bino bayaya fo boyebaka na mitu na bino ndenge na kosola na leki nanga mpo tozwa baproblème te ampi so koza na baproblème fo bobengaka bobengani bosali réunion bosengi babolimisu so problème ezalaki bobongisi omoni ka nde bovandaka boye boza mpe na bana po bana na bino mpe bakolandaka bizali bino bapara na oyo bozosala bino bayaya na bosalaka ke oza na problème na bandeko na olingi kobongisa te libota na bino mpe ezala kaka nde ekende ka génération na génération ekende nango kaka bongo parce que bango mpe baomona mama na biso ata baza na baproblème na bandeko na ye ako bamama mpe bazala basongi songo batongaka bandeko na bana na bango na poto bayaya na bazalaki songi moko batongaka kaka bandeko na bango kaka na bana na bango bana bazoyoka nyonso yo mama ozobongisa na bandeko na yo te yo kasi bana nyonso bakoli mpe ye bakozala na baproblème na bango bakobongisa ba mpe baobongisa te bakozalaka bongo baobongisa te napesi merci epa papi wasimbo Christian Kavali bakagole Dazi de Parico bambote na Cédric Maka Bakambu bakagole babi grand joueur Dize Tambwe Yaya Bakulutu Nati Diamond motema ya Freddy Kamba Philomena bambote na yo na deuxième partie on opesa susu kolobela kaka ba Yaya poto. OK, merci na ba onyo so ba kolanda émission oyo bo s'abonner na tiki bino na kombo na Yesu. Bye. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimenanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko.
Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodoy, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes dans YouTube Live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, c'est-à-dire que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo 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 alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tomine la gangolo na hosana, kembo alege moyo lele, poto na hosana, kembo